Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. bakangi ngai bakangi ngai nadi kodefendre na mwana nete mongo mutu akati ngai soki bakati ngai nazobundana na mwana nde ekokata ngai ye la fille nde mutu andeko amoni ngai azoloba na ngai ketan ntino osala théâtre aye mochopi olekana na youtube ngai nazorépondre ye naokenda mwana na nzela naorépondre ye eza ngai osala oleka na chaîne nini osala na bachaîne ngai mama nasalaka nyonso oleka mbamo na nsima mama limba mofiyana na nsima mama aye kokata ngamba amo elongi oyebi ye mama oyebi ye boke prison obebisanga elongi boye mpo na nini na mwana bozokisi na mwana bandeko bakati nga bazokisi nga elongi na likambo nayebi eloko te na mosala tosalaka nayebi eloko te bakati nga bazokisi nga elongi botala ndenge basali ngai botala nde basali ngai eloko te nayebi te soki kandaka ya succès to nini nayebi te botala nde basali ngai bandeko na ngai naza na susi ati awawa bazoke prison fo basamba tokenda bango ti na parquet kuna. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé, tout va bien. Omoni vidéo buchoki. Pona yoko lobani. Namoni vidéo wana eza kitoko te. Ya kitoko te ya omona surtout kolanda na explication ya muchopi. Apesa explication est claire. Na aoleka na yo ketika mwana na classe. Mutemba moko atuni yo muchopi bobo na ndenga kati. Normal te. Onsko ba makambo ngoko mokende tiwa. Ti wapi penga kozo kumutu pe oyoki somo te okata mutu lokozo kata nyama ok nzoto mutu okate bon donc jusque là notre yebite akati epona nini ezali kamnini donc soki ezape pona ba fiction c'est que comme mabe soki ezape ka pona likambu ya bon tokolo bango na ba contexte nyonso et quand appelle likambu ya m sur la fille m sur abimaka na mbali mais on ne sait pas je ne sais pas. Donc, naebité, on a non besoin, ils ont s'engagé que nga. Parce que pendant mon époque, autant qu'on a dit la boue, moi il y a quatre moulangi, ou soit à yokaki on a dit kambu, ou soit à bimakana mon père non a simazua ayo kate parce que nous tout pas à moi ça libala ça kana mon père nenda. Donc to yebité. Quoi, j'ai payé les bandes qui m'accordent non, je pas ça parce que mon job partout, même n'importe partout dans le monde, bah éduqué, je pas ça mon balle n'est pas ça. Moi c'est le balle à botti balle n'est pas qu'un dap n'est du balle. Il y a besoin de quatre minutes moi c'est une wana. Ma chérie, on me tient ma pépé, on me tient ma pépé wana wando. Pour au bangi ma kila mututé, na moi ma casse de 1000 euros. Moi, ma casse de 1000 euros pas kati on dirait que Thompson tu bien ngombe mo bacha ba épice ba épisango yana sens te donc il faut tolanda na likambo parce que mucho paza ya biso donc ndenge basili mucho bongo za kwa basili ba artiste nyonso wona zo s'engager que ngeza opinion nga exactement est-ce que batu nyonso bazongo na idée na yo bon oya moni azongo na idée na nga te eza opinion na ye mais na opinion na nga nazo senga ke tolandela yango parce que na kokata Gillette ba Gillette wana est-ce que asomba ko mbala moko na boutique ndaye ko kata nango mutu est-ce que la Gillette wana alokota ki yango et comme makambo ya est-ce que parce que Gillette na kata Gillette comme on a ba malade belé ya donc comme il comme ya ba question na point d'interrogation munene la fille il faut aloba nani mutatinda ki liboso za ki publication muto sabo bo publier muto sabo bo publier bato bazo prémater bako mutu akobala neli bala so mutu abali te o abalaka te mutu abali ekomi problème maman elle pas kota na kata YouTube na buzoba te en plus maman na donc nayebi te de la peine été na koloba ni pona donc nansala lokwa ke biso ba jeune fille nde tozana to na ba buzoba mais eza passe aujourd'hui de la peine na ba buzoba parce que après ya kana makasi et lelo o de la pas bala kita zakini na makamne problème ezakité mais qui ya kokota si na vie ya de la paix. Lelo de la pas bali apesi le kumu apesi famille le kumu mais boke ko lukaka le passé moko boye est-ce que dans une YouTube on ça ka ezaka tribunal tout ça ni
mutu suka ko sapena likamno pe e ko pe YouTube te yango ba mutu suko to ko masiko puis bato musu bakomi kofinga pena mama de la paix pe nayokaki bakotisaki nkombo ya mwasi ya defe na biso Dikambala ke mwasi ya defe Dikambala sa ke ayebi makambo wana eni je crois batika eni avanda nayebi sio batika eni avanda ba wana nizasko ba ni bakotanisa biso na ndeko na biso oyo ya mwasi mo au courant ya menace ya maman Muchopi. Oui, mais toyebité, on voulait savoir et bandaki ndenge nini pour que comment la niveau. Bon, nayebi ndenge bandaki te mais navandi kaka namoni mbala moko vidéo ya image ya Muchopi bazokisi ekwelenga ya téléphone na tel mamango bi oyo Muchopi na bengi ye aisinga toza awa na mbata na bandal Tibango toza wana na mbata soko kokoya muto ya menasenga na yebi ete na mona epe te na tika ko mona epe na vite soki pe batu ne batindaki babanda ko file Muchopi yango moni bakutani na nzela ya école ya mwana azalaki na mbonga Minerval mwana ke ko futela mwana Minerval moko akangaki na mukongo bebe na ye moko asimbi bazokine na école nde fi yango bazaki mibale azotuna alobi yo Muchopi osala théâtre na mona kuna ba YouTube alobi yanga Muchopi alobi ni Muchopi lokola nda oki otika mwana ebika ba fan nde batungisaka biso na nzela a compliqué paye te asali pe loko monte tene ezali pe matinal aoki otika mwana na classe mbala moko babandi osola ye pa azozwa kaka nzela parce que yobi bana maternelle soki bazwi retard ezalaka mpasi mpo bakota ekoma baexplication ya mosusu bazongisa mwa ye pa azokende azorépondre fille wana mais en passant azokende na ye la fille mpe mbamo to Muchopi azorépondre azokende ye abaluki na nsima Muchopi akangi mbamo Muchopi na bameshe na ye balos abende mbamoko azwi gilet akati azwi koto akati bato bazalaki wana yo ozobundisa star ozobundisa artiste oza nani bakangi la fille bamemi ye na mbata kuna na place towuti na Tibango na kwe ya Tibango mbata eza na ngambo awa la police moko ezala komona ngo mbata nde tokendeki kuna tobandi kotuna la fille wana makambo alobi ote ye batindi ye botika nga batindi na nani mutu atindi ye peti sikoyo ayebani te na atangi kombo mutu ngo atangi komba mutu te malgré babeti ye makasi la fille yo koki komenace star te okoki komenace artiste te oza nani na basi na mibali babeti ye na bapolisier wana mema o bazaki na mbata wana babandi kobeta koma mutu aza na mwana na mukongo yo zimba moko bandi kobeta ye obandi kosimba ye kozokisa soki azalaki ye moko na ndimi te na ndenge Muchopi azalaka matata akokaki kozwa ata moyen ata ya okata ye gilete donc akati ye pene gilete na ndenge mabe esali biso mpasi makasi yango moni tozalaki elongo na ye kuna na mbata nde tokiti awa toza na ndako ya Muchopi aza wana alali me tokolamusa ye mokie parce que ezoderange oyebika mutu eza place makambo nyonso efandi me tokozwa ye mokie mpona kotuna ye bainterview toyeba so likama yango eza nini toyebi te tozokende wapi ekomi ya kofilaka biso boye ya bamenase soki oza mutu wana yebike naza na likambo na olukanga boye tosolola siko oyo soki siko bazokisaki ye na ndenge mabe ubia balongolaki ye lisu ubia basalaki mwana likambo mwana kuta azwi déchiré moke kitoko te na miniti oyo nde toloba boye balongoli bango na mbata batindi bango na parquet lobi na ntongo tokozala lisusu nazobenga bato nyonso internet oyo baza na bachaine na bango baya lobi na ntongo tokozala na parquet toyebi te so batina biso parquet kalamu toyebi te me tozwa yango kaka kala mingi te awa parquet nini oyo biso tokozalela lobi esali mpasi makasi komona mwana mwasi kitoko boye batie ye babande minene na elongi bazokisi ye parci parla elongi nyonso ekomi bapota ata abomeli yo mutu ata adefaki niongo na yo tokosolola yango normal me ya kofilaka mutu ipare ke la fille wana akoma kotuna na quartier Muchopi avandaka wapi Muchopi azalaka wapi bolakisa biso mpasi Muchopi azalaka nde lelo toye koyoka makambo wana nyonso tu epa mama mo babi yo mwana mwasi otuna anga moko mosusu Muchopi avanda wapi donc obandaki kotuna nde mpo ozalaki na likama Muchopi donc lelo mpe ondi alayelaki ekuse ayebi ke nzela classe abana yango nde ayaki sikoyo mama Karine tongi toyeba d'abord par rapport makambo nde ocholoba awa est-ce que pour kofiler nda banda ofile wana nde ocholoba ça montre que eza na mutu moko oyo ayebi Muchopi très bien quant à vous est-ce que ekozala parmi bato ya théâtre te oyo bako
bakosala mpe baje wana biso na yo toyebi te mpo mwana ngo azoboya kotanga kombo alobi nga batinda tema babeti ye makasi azoba nga batindaki nga kaka nga batinda efali tofilme ndenge babandaki kobete kuna me bapolisier baboyaki tofilme me tozwaka image ya mama Muchopi tokolekisa yango tokolakisa bino yango na bakamera na bino na baimage na bino nyonso tu bomona ndenge mama Muchopi azolela ndenge bazosala pansement na ndenge batie babandi tala elongi ya mwana mwasi babandi otourne ndenge nini batongi ye combien de pince koto batongi 5 épingles 7 entre ba 7 à 8 batongi 7 à 8 koto oyo awa tema babaki te mwana totongatonga mingi eza te eza elongi to bando tiaka cicatriza nde batiaki ka bande batie kisi basali traitement nyonso to bapesi mpe na tonga ya tétanos na batonga douleur parce que douleur ezali makasi te oyo oyebika oyo eza motu eza na makambo ebele. Ok, merci beaucoup. To continue toza mama Muchopi aza na kati nini ya kotuna ye baquestion parce que mokolo likambo le concernant eza ye fo tobenga ye aya toyeba malgré oloba na ye bien te mais toyeba eza problème yango ezalaki nini ayebi bato yango to bato yango to bazofile yakangaki ata elongi ke yo na yebi selon yo ndenge nayeba est-ce que mama Muchopi azalaka rancunier bon na milieu ya théâtre peut-être ou bien en dehors ya milieu ya théâtre bon na ndenge nayebeli Muchopi nayebi ta ndenge ya théâtre mpo ye aza ne fi ya agitation kala tondo benge Muchopi mpo azalaka mokie mais lelo akoma monene akoma fi ya agitation donc ye ata boswani siko to mabe ezangaka te moto aza se na mokilo ezaka ye mai biso tutu wana masumu na biso nga mpe nakoki osala likambo nataki alikamao mpe na leki na nga asala yenge eza nango na ntina te nalimbise nasengi pardon eza te ke likambo boye navanda yango na kati ya motema obien aza na rancune ke asola na oyo te asola na oyo te azala ne na rancune te mais soki mwana mwasi wana atangeli biso motu wana donc tokende ntina prison mpo oyo eza koboma motu tozozelaka lobi na ntongo atangela biso motu wana mpo kofile motu ntina niva boye okozwa mpe eloko mwa alibenda bambi ye ka akimi mpe toperde Muchopi ye akimi na ye akene chance kutu bakangaki ye boso bakangaka ye te donc tozalaki na commune kuna ya Mbata depuis 7h ti siko non tozonga ndako tosenga yo meka mpe kokota na chambre malgré tout moi ba douleur ba malaise o meka mpe ko benga ye pour que tozo mo bien te to solola to bande nini likamango ezali bien za boye to tena na salon moi ba question muke po makamango ndenge kendeli boye kendeli mabetala awa nyoso eza bapota mikende Muchopi bonjour et que ba douleur ezali biso nyonso toza toyokisanga yango mais justement bainternaute na bafai na yo bandi bayeba makambo yango elekaki nanu ndenge nini parce que fait version eza nanu na maboko na yo moko epi na monoko na yo nde okoconfirme biso ngai na problème na motu te quartier oyo mingi bajeune ebele bagarso ebele na bafille ebele baza so bamoni ngai kandi toza yo toza so toti tournage batolaka biso basengaka biso basengaka biso mwana kala Muchopi artiste kabila biso boye Muchopi boye nazala nanga cool nazala na problème ya moto te namona kaka na point wana bafille wana bavandaka natiaka bango mpe ka te parce que bazalaka ebele esika na baterrasse eza bamisu bakanga basuki wana nakotia bango ka te nde sikoyo lelo avant na lelo lobi nazali na tournage tosala na bino lobi toesisi tournage epa nanga awa nalobi lokola mwana boni nanga akufelaki nga mpe nayeba ete akufeli abengaka marozi nakufeli akufe problème te kasi vandano na ndako bato bayaki mpe tournage epa nanga bango bamonaki mwana déjà nabingai kotike na classe après na ba 11 ana kezwa mwana mais lere avandaki ekozwa mwana lopango yango epo esika balafille yango bazali apolele matanga eza wana mama moko bakufi wana nzee mpe azaka mwana nzee bapoto namoni bato apoto mpe bazalaki wana ebele bile bamoni ngai staff Muchopi ozalaka aye mwana mwasi oyo mpenza aza suka asekisaka biso makasi nasukaki wana ngabi naza presse nazokende tournage mpo nga nayebi lobi ngabi naza presse naokende tournage nakekokoki mwana na classe mais nake nakamoko namoni naoki mawa mama akufi bo akwa bien bazali na bafille wana nayebi te soki basepelaki so basepelaki nayebi te lelo na ntongo na 7h mwa retard ezalaki nabikaki ekotika mwana na classe nabini boye namoni jeune fille mo baza na mwasi abi na ngai
apesi nga bonjour mochopi bonjour abaninga na bonjour mochopi nga bi bonjour tellement na yebi ke koza na quartier na ngai mosusu bato bashock bengi basenga nga na ntongo bo bonjour mochopi nga bi bonjour eza nga mochopi yo moto osala théâtre tana niveau koto na nya na vanda oyo ezenga bi na moni de assiste baquestion piégeant ya piège bonjour mochopi napesi bonjour mochopi moto osala théâtre mochopi aobengaka kombo na aotuna bakese mobweko ka alobi eza ngai osalaka na youtube bona kini awa na bachaine so olekaka te aolinga siko nga na telema aolinga nga na telema nga siko telema mpe naa na temps mpe te nga mpe nalobi naoki presi naoki namonaka na mokongo na ngai na mosusu na maboko bamoko ngai bisenga bi nasalaka na ba youtube osala na youtube na chaîne nini ngabi ba chaîne ebeleka so betika na youtube na ba chaîne ebeleka ka omona ngai naza ba chaîne ebele wana na likaka so betika ko omona ngai mbala moko wana pana simana tela kamba mobe kia loko mutu mobe apenti ngai bo etoka poto abeti nga na suki bo mutu abenti nga mamungo kia ozali kala ba lost ndo zabo ndeka na zaka na mwana na mkongo voilà abenti nga ka bo na moni mama tia na seli ko fa na pa luka siko loko nisi azo baluka na ngai na moni so seli ko akati ngai na kangi yembala moko na bani ko ganga na ngai na za problème na za problème ba moi si artiste abonisi artiste ndeba ko kanga iwana ba ko peta iwana ngama tellement kile na so kile no kitika mwana class na yebi teza nani na oni kinga kama teza nani sanga mabe na yebi yete nande ba bendi la police wana eye yambata bengi mama ojiba la police ye wana lere ye to ke kuna na nini te mo babeti esko ko na vertige mama ko nga na yibi na ngai tenga batinde na bonga batinde ngai babito ngaso na tunga yobi oyinga te bosko ondenyo yeba na kona ndiba nga bi makampo oyo to koma na ona parquet to il faut to kende na parquet il faut kende prison oza moto okanga il faut kanga mo ke prison ndi yango wana makampo oyo sale. Sikoyo par rapport à vous maman mochopi toyeba est-ce que ozana rankina mutu moko to akosalona bajoana nazaka rankine te nazala problème motu te ngani nazabi za internet ba hotel nga nazala problème motu te mais to ki batumsu bazoloba ko o par il paraît que azambanda na yo nde batumsu bazoloba balobi ke banda na yo olingaki mobala batu yango wana nde kanina so akata obapota po kibombanda eza na kati ya motema po atoyebi te nde kasi toyebi te mama na ngai o ngani nazabi na oyebaki mobala ngo nani o ngana ozana imbanda sikoyo na nde toza boye mama mochopi toloba nanu makambo ndenge ezalaka totiana makambo nao na mesa neti nga boye moto akatangaka apota boye dans le vide est ce que ozo raisonner te loko moko sala likambo moko boekala to bazaka bafiti na yo succès na yo nde ezosala ke bato bakotela ko mpe fiti to nde wana ngai poto soki oza problème ya motu te seke succès na yo yango bato balinga bakwesa yo oui ngai naza problème te parce que moto azolobaki batindi ye moto batindi ye wana ye nde moto oyo lokwa tokangi la fille ye nde olakisa biso lobili atoki na parke nde tokozwa sikoyo la fille wana oyo bakokanga ye parce que bapesi de adresse na ye basoda bakie kuna déjà bakie kokanga ye déjà nde bakangi ye bongo nde bakokanga ye bongo bakokende mbala moko na komi bango lobi tokokutana na parke tosamba parce que bango baolakisa ngai soki ngai mobali yango wapi parce que ngai bana vana papa mwana nga awa nazalaka na mobali moko avant kobalana na yo osala likambo moko boye te oselekaka na oyebi nasala likambo oyo eza liwa biso tooloba boye me nzambe moto aépargne yo akokai mpe kokabolo lokola thomson po deja ozalaki na makasi te ozalaki deya na bacharge mibale na maboko eloko ebikisika parce que mwana azalaki na nde koprotege mwana na mokongo yamba na yo oza adwa oyamba parce que baobenga na bafai na nga baobenga yamba na yo parce que bayeba eta na yo parce que motu nyonso talanga banda ntango nazalaki awa koboya koyamba te toza na tele motu nyonso azala besoin yeba état de santé na yo mama mochopi lobi na ntongo soki tokutani na commune kuna est ce que soki bayebisi biso aza moto ya théâtre moto asali yo boye okosala nini po toza bana nzambe soki bayebisi yo ke tala motu boye ubien neti karine putu moto atindaki basala yo boye ubien motu boye atindaki biso tosala boye mpo na yo osala nini karine
soki na parquet lobi toke na parquet bayebisi nga keza moto ya théâtre malobaki ake prison parce que moto asali nga balingi ngai te ezala bango ba OPJ wana bacolonel wana basoda bazalaki wana na ya basi yo mozalaki balobi bakana mwana mwasi komona la fille oyo niveau akomi na agitation boye batindi ye eza kaka na mosala na ye eza moto akanaki ye ozomona eza moto akanaki ye parce que mwana mwasi wana ti azoloba wana aoloba o ngai te so olandi nayebi te ye moto andobanga kozi yoka ndenge azoloba aoloba o ye azoloba kuna eza ngai te batindi ngai toyebi te bango baza na bato na bango ya poto babenganaka bato yango ya poto banani ngai naza bongo naza na barelation tout oyo ngai nasololaka ezala basi na mibali natikala kolinga moto te bayebi ke na bana ngai bakabelaka ngai mama zela na bana baye nsima na ndenge ozalaki na mosala na yo bando bandaki yango bana baye nsima bando ozalaki na moto oyebi ke barankine mosusu eza ya kalakala moto abombela yo rankine aye nango lelo aye kobimisa rankine wana abilinga mpe fona tia mochopi wana na se parce que nde naomona azokende liboso boye makambo asalanga na okotika boye te nga mpe fona zonisa eza makambo yango te oyebi ke ngai nano bayete kokosela ngai likambo kwa mobali na ngai ke oyo mochopi aza mobali na poto ti lelo na meka tomeka numero wana na moto atingela mobali na ngai demandami nayeba ye yo po yebi ye bato ya poto na leka ba émission nani moto na otanga kombo te soki siko okande matinga na oporte siko plainte bokama bofongola monoko bofongola monoko bato baotala baoyina nazala te mpona kotanga kombo ya bato nga asambelaka koza moto wana te nde moto asali atindi moto asala boye nayebi te parce que eza déjà ana tournage déjà ezolobama déjà ke mochopi mikolo azoya moto mochopi mikolo azoya moto seke okomomata okomoma bamoni ke okokoma évolue makasi na théâtre yango balingi bakitisa yo nayebi te moto nayebi te me yo bando banda théâtre ozalaka likolo te bando banda pa bamajor ti lelo mwa mwasi wana komona ye azoloba makambo mosusu mosusu nga makambo na bango batourna bilo na bango bainternet wana nga nayebi makambo wana te si makambo ya mibali nayebi yango te amonaki suspect pa mwa mwasi wana na réponse azongisaki alobi eza makambo ya groupe na bango eza makambo ya bagroupe na bango motu nde atindaki nga siko moto yango nde tokoyeba ye lobi bandeko na biso nyonso tozoloba parce que esika matango esalami ya poto makambo mpe eti osalama kaka wana parce que lopango kaka babimeli wana esika mpe bagarso ya poto wana bazalaki wana bagarso ya poto na nimero na bango te elo mo te bango balibika motopi tosepelaka na fille mingi mwa mwasi toseka abisi toa matanga awa nayebi te parce que esika yango mpe bacomédie bayaka ezala mpe siège ya bato ya théâtre oui biso tout mpe tovandaka wana place bamelaka eza bacomédie bayaka so toyebi te comédien nini oyo mosusu motu moko eza mpe mosusu relation to likamwa oyo nayebi te merci beaucoup bozalaki elongo na biso oyo ezopesa kaka mpasi makasi nanga bien ifale omona kotwana nde babeti mwana mwasi wana nayebi siongamonakisomona filme me makisala na ye mpo lobi bacameraman bakoya bato ebele bakoya tozwa kaka adresse butu oyo place baoke kosamba mpo batina mwa mwasi wana prison oyo asali likambo oyo atika mpo mochopi ndenge aza boye mikolo auti koleka bamoma moo boye oyo eza bamoma moo difficile ozo comprendre parce que balobaki ateki bavance makambo nyonso bazokoselaka ye makambo nyonso ezobima baokoselaka ye donc aoleka na baetape moko bino moko boyoka na mawa tala likambo boye oyo eleki lelo soki atikaki bana tala neti mwana wa moke avandi aza nanu bebe soki atikaki mwana na ye bongo to soki bazalaki ebele nga na mwana na mokongo parce que nga na koprotege nde mwana na mokongo ozomona parce que na bangi na mwana siko nangi kotala mwana bato kao siko ndenga mpe nazalaka britel boye pa bitumba toni ata mwana mpe na meme mwana na mokongo oyo mokie na ya na sile na loboko ezalaki mpenza $50 na moma oyo bato kutu wana bazali babi mwa mwasi aza makasi vraiment bafélicité ngai makasi na osala makambo nazobatela mwana nde yango esalaki ke babeta ye parce que yo ozobundisa moninga na mwana ozozokisa nazoki sikoyo nde nasanti nazoki eselinga sikoyo nalanda ye bato nde bakangi babi nanga yo ozala kimi nde baki bakangi ye badi kobeta ye wana na bamibalimalambo abengi la police bamisi baokimisa ye nde nazwi traitement na bimisi 10 francs te bato ya mpe ya malamu bazalaki wana nde bake na ngai batraite ngai
bakisi batonga bapesi ngai na bakisi bakomeli ngai nabimisi ata 10 francs so nazalaki mabe banga basala yango te yango moni naoyebisa bafai na ngai nayebi eloko te naa na problème ya moto te boyokaki balobaka ozi bavoice ezobima baye koverifie eza ngai te boyebi bato basalaki yango bato babenga basexcusa voir même bomonaki Aminata ya son père alobaki yango mais lelo ngai naa na problème ya moto te mais ngai moko na comprendre ke parce que pasteur na biso alobaki na ngai ozi keba likambo ekomela yo mais na omona ngo sikola bilemo na minto so na bingi pasteur so aloba na ngai ke nalobelaki yo nini nde naza besisi ya bato fota bana misala na biso pe eza pe fota bana misala te eza pe fota bana misala te eza deya likambo eza déjà préparé ya bato baza na susi na vanda nasala ya mosala te o ngai nayebi naza ba message ya bato mosusu bayebisanga pele baninga na biso basere na biso mosala babi susi na bango niveau ovanda na vanda na ndako soki ovandi bamba oliesa bana na yo na vanda na ndako nasala mosala te sikondi baza balingaki babebisa nga elongi oyo bamibali oyo bango baokatisa mibali apoto balingaka nga ndele baomona nga balinga nga te ubie mpo banda mpe babengako mpe sute mpo so bamoni yo basikatisa mine bapesa wadini po toyebi yo oza fi ya agitation siko na basikatisa topesa wango la kuluna to gloire a dieu bakanisi ezala bapota minene eza 5 épingle a batongi na bango te babi eza yango ya mokie kaka sosi na bango balingaki bakata nga eza mpo nayoka soni natournaka te na vanda nazali na mwana nga oyo nazo bayoki ata mawa te sikomona oyo adire ya suka eza nini par rapport ya bafani na yo bafani na ngai bafani na ngai naoyebisa bango kaka naoyebisa bango kaka ke bino mo bomoni nayebi ata likambo te likambo deja ekwei deja yango awa ngai naokenda likambo otina suka deya nayebisaki deya ba opg wana bato nyonso lai batelika aza artiste asala théâtre te oyo mpena moto akanaki ye moto akani mama kotika likambo te yo oza moto lekana te po bakoki kosala yo boye te nga naokenda ye na parquet aoke prison bomona image aoke prison mpe esali mpe kaka bien na kanda oyo bakosilanga ke nga ateka bavoice so nayebi moto yango ye nde moto akosibir wana bopesanga conseil te akosibir vraiment bo soki suka aza ne moto ya théâtre so aza moto ya théâtre tpt parce que ye lere aoloba fi yango lere aoloba ndeko na ye lere ye wana aoloba te bonga makambo ya théâtre abo etalinga nga makambo wana etalinga seke ya problème kati wana seke eza moto ya théâtre nde nayebi te point d'interrogation parce que fi wana na monoko naloba makambo na bango nga nayebi te makambo ya théâtre na bango nga nayebi te sa montre ke eza moto ya théâtre nde atindaki wana toyeba yango lobi toyebi yango te bazwaki bakati ngai to likambo lisu to eloko moko bezwaki ngai défaut obiso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino
mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.